C'est un jour, c'était le 2 janvier. Avant le 2 janvier, M. Kasavubu a contacté papa pour nous dire que nous avons mais papa, nous avons mis quitté. Nous avons la jeunesse qui a bakiste. Mais nous avons qualité. Alors, nous avons a salué ce arrangement. Par le canal, il y a Congo, donc il faut traverser le Congo, parce que M. Kassabou a un contact avec l'abbé Youlou. Mais nous avons eu un arrangement. Donc, il y a papa, il faut que papa, tu as une voiture, il y a Tatam Panzouana, pour nous faire une gile, côté Sainte-Thérèse. Jusqu'à présent, nous avons une place de Télémaki. Na yebi nzela papa landaki nanda ko bakana kota ezalaki ye papa monsieur Kasavubu tata Ngonda Samuel tata Mansanga George ngai na tata Waku Etienne oncle ya mwana to ben karai wazana kimbenseke donc to kengi biso mutoba ngai na papa na tata Etienne na tata Ngonda Samuel tuzaki fatiri moko Monsieur Mansanga George na M. Kasavu na mundele wana bazaki na fatiri mususu ezaki fatiri mimbale tokei tokangi papa kiti bakei okoti na ngari ndako ya batol batsalaki yango na batol ya batono ya mama moko oyebi mboka soko bazotongo sika ntango wana batol bangara basalaki ya batol ndekuna M. Kasavu akena kutuna papa mutamuntu tulimusenga kimpwanza mituzana mbongo te yo na baki ntwadiste soko sengi endi kutaba kopesa pasa bazoyi kola papa mingi soko sengi bakopesa mbongo mundelo yo mwena vande awa ye mutu asali ba arrangement pona tusuma ba minduki mebiso mbongo zate surtout sengi mbongo babezi bakuyoka mindele bakuyoka tibitu so senga mbongo pona kusoma minduki ekozala mabe mais yo soko sengi te tuzana eloka kusala bakopesa mbongo tukuzwa ndi tukusoma minduki papa vandi kima moi quelques minutes tango sareka botika kana kinolala mundela tuni M. Kasavu mais qu'est-ce qu'il a dit M. Kasavu yebisiye alors mais moi je pars demain. Comment me dit de dormir encore? Comment est-ce que moi demain obligatoirement je dois rentrer? M. Kasavu na munoko na ye alobi tika yake ngolala parce que bakokuta na mutamuntu donc eza papa simukimbango mais papa eloko ni asengaki bopesa nga lettre vous préparer bopesa ngai nakena nango bapesi lettre na papa tozongi na ndako le 3 wana ezaki le 2 bakozwa lettre le 2 janvier. Le 2 janvier. 1959. 59. C'était un vendredi, bakozwa lettre. Papa lobi, boke lettre ngana zo sabino ko kende pa musu c'était directement pour nous tika pa gouverneur. Mais muta muntu ko tika la lettre ndenge nini. Bitu tozene lokote. Batu wana tamba ko yoka tebitu sanga indépendance mais to sila. Papa lobi, bozo bi mananda ko ngai directement ko tika lettre. Le samedi papa traversait dans Brazzaville. C'était le 3, j'ai lettre, directement. Le même 3 samedi, papa traversait dans Brazzaville. Et le 4 janvier, je suis rompu une victoire. Ah, je vais moniter, je vais provoquer un kaka, donc il faut que basali tout que na cité combien de femmes pour papa zate. Mundele ntango comme na bureau na comme fonction publique parce que bureau nezaki kuna akokuta papa Vandi. Alors maintenant qu'est-ce que vous faites ici? Papa le mieux. C'est un jour de travail, je suis venu travailler. Mundele il y a un téléphone au gouverneur qui dengue na zaliawa. C'est vrai ça, c'est vrai, dengue na zaliawa. Ba bengi papa le mieux. Lelo zamu kula musala na kutika musala te. Yangwana yena musala. Donc et l'excité papa a participé à ma campagne d'indépendance. Donc vraiment, il était le cerveau moteur. M. Kasavubu Azalaki a mis à papa.
bazoko kene na vélo biso tuna quartier tozoko be mwendundu pa kipembe bitu zakina Libaya 3 yeye zakina Ikelemba numéro 1 donc bayimanga na papa Misika Savubu tango asengi makambo indépendance il était recherché ba luka qui mingi na babelge po baboma ye mais papa lobaki na ye kobanga te tata zanayo efe moko elegaki na Misika Savubu il fallait papa bongisa Misika Savubu mais amoni na ndako moyen ezalaki te mpona bato bana na bato bazokoya ba visite il fallait abima parce que même na mokana nzambe bato nyonso bazosala nzambe presque misana mokosuku abimi ake to kobondela to esika ne tata nzambe akobimela ye mpona kobongisa ye tout ça Misika Savubu ezalaki papa bongisa ye alobaki nini il faut babima mpona kokende baza ye babelge bazaki koluka Misika Savubu parce que bayebi akokende soit na petit porteur ou bien il faut akende par route parce que Misika Savubu azalaki na nzela mibale akokendeli te soko kaka nzela wana te alors na Mintende esika pompe essence ezali ezalaki barrage ezalaki wana où il y avait que de commandants belges militaires belges donc batiaki militaire congolais te ntango wana congolais actuel zaïrois mais babelge kaka bacommando mpona koluka Kasavubu parce que bamoni bakangi ye e nakusunelika moko na bosani na nsima Misika Savubu ntango azosala biloko wana awa ndandako mfuma ndongo mama mfuma ndongo adeplasaki na chambre ayaki na chambre soko boyebaki ntango ndako ne ezalaki chambre papa nkuntu azolama lala papa nkuruntu mama Fumalonga déplaçaki Misika Savubu a passé 3 nuits awa na ndako papa lala ki awa na ndako c'est comme la baie Yulu na ndako papa Fumalonga la baie Yulu alala ki 3 jours awa ezali te ba yebisinga te Misika Savubu tango azoko ya ngai nazoko mona ba collaborateur pena Misika Savubu bayiki koboya na kana na songi ya bato mais batata nkanza nde bato bazalaki kosoutenir tata Kasavubu mais lokola toza na systeme kowela ngai kasi oyo kuna te nde esika yo kokabola bango mpona kokende bazaire kokende ezalaki ngo malamu oyebi avant okoma na pompe essence na Mintende na se wana soko olongi esika baye kosala cimetière mais okama te nani wana nzela eza tout droit fo mona bato baza kuna na mosika bamoni te barrage ezali Misika Savubu alengi alobi cette fois-ci je suis arrêté fo nakangama kaka papa alobi Misika Savubu komona pasi te mais ntango tokokoma kuna moto aloba te bino nyonso bobana tranquille alors mais papa mais vous m'avez trahi c'est fini moi je suis arrêté papa alobi mais nyonso nasali na yo oyebango lisusu te Misika Savubu tellement azalaki na nkitiki mingi kobanga mingi amonaki kaka ifo nakangama papa alobi na ye koloba eloko te wana tranquille mais soki tokomi wana moto abima te kokoma na barrage papa afungoli porte akiti mondele ntango amoni kaka papa apesi papa salut monsieur Soki comment ça va et à la maison ça va où est-ce que vous partez papa alobi nake awa na kazangulu kotala moto maladi samba tuna banani bato bazana orke te ezalaki na papa Kasavubu mutu mosusu akokobosa na Kasavubu te mais sika sikoyo jamais basa rendre compte ke na voiture bato mosusu bazali bamoni kaka papa ye moko balobi kene malamu bafungoli barrage papa leki papa sukaki na Kasavubu te oyebi na Luzumu avant kodescendre monter na Luzumu cimetière moko eza wana à droite soko longo pa boye à droite nde voiture koti na zamba eza voiture ngai kalamvwela ya ngai ngam na memaki te mais muntu amemaki azalaki na volant tata Luvanga Ferdinand Mebeza ye mutu azalaki na volant voiture koti papa bake esika na Misika Savubu babongisi esili au retour na même Mintende Misika Savubu abosani te alekaki awa
papa ne ko bana lisusu mais papa Lomé nous avons passé par ici musika sabo Lomé mais c'est fini mtamuntu donc abosane nete balega ki liboso awa akomi papa kiti ndenge asalaki batuni mais bayebisaki biso tokende na kazangulu mpona kotala bato malade oui et comment baza mwa bien afungoli barrage papa leki elakisi te papa azalaki moto ya mokili na biso te bakonzi mingi toyebi oyo bazalaki koya na papa baya na moi baya na butu toyebi bango parce que nazo kovanda na papa il y a des fois jusqu'à vers 2 heures même 2h30 du matin 3h même 3h du matin donc toyebi bato mais balobaka rien n'est prophète dans son pays bato bayebi papa te ndenge bajuif balobaki bayebi nkolo yesu te mwana nzambe ndenge bazoloba bato balobi ndenge naza nzambe te mutu tozofukama na mutu mais tosepela lelo soko toza boye grâce à papa Dangena qu'on le veut ou pas ezali mpona papa Dangena. Pour ne pas prendre du temps, je m'excuse beaucoup. Même pour l'indépendance. Mutu nini aya ko yebisa ngai na zano vivant lelo na yebite lobby aya ko yebisa te ngai mna participer ki mpona cotisation to sala ki mpona kufuta maître croquet ngana lingina mona nanu mutu wana bonga to bimisa mikanda papa pesa ki mbongo bongo yabi misawe ba yepe pesa ki mbongo or que croquet tango yaki mutu pesa ki mbongo papa ngena kuntima izaka mutu ya boni combien mbala liboso tango ba yeba lobby maître croquet ye tozana mbongo te ya kufuta bakisi bato bayaki papa koti na ndako 450 na mbongo tango wana lelo soko tosenga intérêt gouverneur nini ko futa biso 450 na koti apesi basali décharge mikane zabi le lendemain baye ya dio makangami depuis akotaki bolo bakubi misete soka mbongo ezali te combien 450 papa zongi na ndako na chambre akamati mbongo apesi donc ce qui fait 900 na tango ya lelo namuta kufuta ngo mais tout ce qu'il avait fait, les gens, bakamati papa muyibi, na balabala mkuta lekate. Mais biso yibi te papa za nzambe. Aza mutu ya mukilo te. Soka zaki mutu mukilo yo, ndeka kusabilo kwa na te.